liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo mpona mokili mobimba. Oboyi bakoko na biso fingu ya kekele oswai na kongo nzala na libumu. Donc toza déjà awa na détente avant vol tozolengela mpona topumbwe nde bakoko balobaka ete sango elamu eloba ya nzambe kotambola mokili mobimba. Donc asko tozolobela milimo ya mipepe oyo etambusaka mpepo parce que tolobaka déjà que premier avion esalamaka na Équateur na premier aéroport oyo eleki aéroport nyonso tu na monene babengi yango aéroport ya Libenge. Tolobaka déjà que moto asalaka premier avion kombo na ye Koko Libenge aza équatorien. Asalaka avion na ye ezalaka avion ya mabaya emataka 14 600 km dans l'espace. Mais évolution ya makambo nyonso esalamaka na aéroport ezalaki na 12 pistes babengi yango aéroport ya Libenge. 1934 1903 ba évolution ya makambo etali ba avion ebandi biso tolobi ke koko na biso ya motu mwindu le premier savant noir oyo alakisaki makambo etali eloko epumbwaka lokwa ndeke ezalaki nango bamindele te parce que na 1804 avion ezalaka te. Na 1804 babatu bande komata na likolo na système ya ballon rond. Et tant comme en 1934, les Japonais ont la première jeep satellitaire ya Young-Dik ezalaki na matriculation ya V24/3. Tosalaki un combo na monsieur Young-Dik nde bayaki kopesa yango ba premier astronaute lokola monsieur Lizandier, Serma Schmidt pe ba astronaute ndenge na ndenge. Mais Lizandier aza lokola liboso amataki na jeep satellitaire wana ya Young-Dik mpona kosillone na likolo kasi akendaki kokangama na libanga moko ezwami na kati ya sanza ti lelo oyo azonga te na jeep wana ekangama na sanza. Apres baye kotinda deuxième astronaute na kombo ya Serma Schmidt. Toloba yango chaque fois Serma Schmidt ntango akei na likolo na sanza na jeep wana ya matriculation ya V23/4 oyo japonais asalaka na kombo ya Young-Dik na 1934 ye mpe akangamaki sukuna na sanza me akutanaki na mvulusi kimbangu na kati ya sanza. Kimbangu akangaki jeep wana, ça veut dire il y a deux véhicules spatials oyo ekangama na kati ya sanza. Jusqu'à présent les secrets de tous ces véhicules personne n'en parle. Yango siko biso toyei kodévoile basecret wana. Mais deuxième astronaute oyo babengi Apollo 11-12 Serma Schmidt Kimbangu akangaki ye na sanza abwakaki ye na Lubumbashi. Ntango abwaki na Lubumbashi Mobutu arécupéré ye ye nde mutu ake kolobela makambo etali apocalypse oyo bozoyoka lelo. Ça veut dire l'apocalypse eza nango na ndenge oyo Bible ezolobela te, mais ezali maloba ya bakoko na biso bakutani na bamindele oyo bande kolandela secret de l'évolution. Et babaloli ka ba makambo ba changer ba kombo, mais à la longue bat ba oye ba ke makambo tout o bozo mona kati apocalypse eza ba koko na biso nde balobaki, mais ba mindele ba changer na ndenge na bango. Mais biso tozolobela apocalypse te parce que tango Koko Libenge asalaka premier avion en 1903 ye moko amataka na distance ya 14 600 km na espace. Après bamindele ntango babomi Koko Libenge bazwi connaissance wana bapesi yango epai ya baaméricain premier aviateur mondial babengi ye monsieur Donatche. Ye nde mutu aeseyaki siko connaissance ya Koko Libenge amataki
na 14 400 km. Donc ba niveau na bango na bakoko na biso ekokani te, mais tozala fier na bakoko pamba te bango nde ba faire découvrir mokili connaissance mpona to se retrouver na ba réalité ya évolution nyonso oyo biso tozodondwa nango to mpe bamindele bazodondwa na yango. Mvuluzi wa mbokele yoyo, mvuluzi wa mbokele yoyo, wasalakisa luya kembwa mvuluzi yoyo, mvuluzi wa mbokele. Kimbangu wa mboke, kimbangu wa mbokele, kimbangu wa mbokele yoyo, wasalakisa luya kembwa mvuluzi yoyo, kimbangu wa mbokele. Kimbangu wa mboke, kimbangu wa mbokele, kimbangu wa mbokele yoyo, wasalakisa luya kembwa mvuluzi yoyo, kimbangu wa mbokele. Donc au mbito ye toza na ye toujours elongo nde tolobaki totambolaki bamapasa. Donc nzela eza puelele parce que tosengaki déjà accès epai ya bakoko mpe tosengaki accès epai ya milimo mopepe mpona baconduire biso jusqu'à notre destination. Donc liloba bakoko ekotikala kotelengana te kasi ekokisa biso mokano ya maso oyo tobungisaki. Mvuluzi kimbangu wakangama sambu bena jo, kilumbu kimusiki bene sukula ntima, kimpa vita wakangama sambu bena jo, kilumbu kimusiki bene sukula ntima, yange sukula navanga mame ye mavanga mame, hailwe ngisi wa munao, yangi sukula mavanga mame ye mavanga mame, ailwe ngisi wa munao, batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo, bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako, kwiza kaka kwiza sambunu fulusu. Totombeli bakoko nyonso butu malamu na kombo enza komba atozozela départ. Tolobaki déjà que 5 heures du temps vol tokokita na Algérie na 6 heures. Donc nzamba bakoko abatela kintua di mobimba ya libota ya liloba ya nzambe akabela moko na moko likabo mwaye par rapport ya pasi oyo bakoko bamonaki. Donc tokokuta na mokolo ya mercredi kuna na Egypte na ba 16h 17h mpona tosakola sango elamu ya détermination to pe ya accomplissement ya bilaka ya bakoko parce que tolini toproclamer salaire mpona tous les membres oyo bazali enregistré. Bato nyonso bayeba bwanyana mayele oyo bakoko balobaki ete tokobénéficie to mpe tokobuka bolamu ya pasi nyonso bango bamonaki soki tososoli bosembo ya kombo na nzakomba etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na kongo nzala na libo